ba gourmestre na biso fata la biso vraiment chef à ville na biso po soit là ba maman bazoteka biloko kolia mais bazofuta ba taxe na bango bafuta bambongo salongo bambongo ticket mais bazobongisa wenzete ba monter so leka so ba monter so créer ba poto banini donc pona ko leka so mbole betia en tout cas ba maman bateka na passe même si koteka ezate kwani mutu mwa leka ezate ateli masombeloko babongisa surtout pona ngobila atikaleka voilà deux voyeurs quand on a ndenge basengi Jatine Ngobila notre gouverneur David professeur Kinshasa a démissionné tant que maman au monde ndenge alongwa alongwa na kubonga sana alongwa pour passer zo baksa elle biso kini bopeto to mona et le côté kena ba baba mona ba salité na ba prince kini mopeto ngese sikani mutu oya ya osombelo elo wa olia na presse salité azati tozo vivre na difficulté na likambo salité biso na kisasa to ana gouverneur te papa Jatine Ngobila mbaka azati papa azati na kini bopeto aza vraiment motema mabe ya mabe ola aye ko boma biso deux fois mo tala ebela salité tani nazotambola nga basket ke ye mai oyo eza mai ya mvula te bosoto salité vraiment akosaka na kutu te nde tozomona ya bongo eza douche non bonjour, bonsoir. Yeah, made a lot of changes, but the vision's still the same. Vous s'abonner, quand la semaine se bande bandit, en tout cas, et vous avez bien ma carte, nous sommes sur la page Facebook et puis vous avez na TikTok, donc petit car il y a ce podcast, comme on a vraiment des vidéos comme là, mais vous s'abonner massivement, ok, tina cloche à notification et vous allez bon dessus tes caranengues, vous allez bon information vraie découverte et puis ma solé belé na chaîne nous bolinga makasi il y a ce podcast en tout cas un grand merci à Montréal donc ingénieur d'Obassadis à notre monteur et puis Nassima Kamena qui bon toujours na ndeko artiste Koko Safou quand moi votre humble présentateur votre kin fait 4 millions de la presse congolaise Karanenge Zalaka et voilà internet na biso voilà lelo na zabon précisément na disika changu na commune Kimbanteke cimetière na marché babengaka Wenzamaba et en tout cas environnement na bango isa vraiment bien té et bazo te kabilo kakolia mais salubrité isa vraiment bien pénaté donc bazo te ka toujours na bosoto en tout cas ça la vraiment bien té mais donc c'est na mingi na gouvernement ko landela pena ba marché et ko zala bien makas parce que tant que tozo bongo salubrité to pe tozo ba environnement et c'est ngaka bato baza vraiment nzinga mingi bato bazo te kabilo ko ya kolia pona ko kima ba typhoïde to pe ko kima bongo bosoto pona bangungi bazo pesa bongo toujours ba malaria et zo senga siko il faut population bazala toujours bien protégée et ba te ka place moro ya longo bani place moro ya bopeto place moro ya propre et surtout bato bazo te ka mingi ba biloka kolia ndenge zalaka en tout cas ndeko nanga sa fako zo la ngande tozo mona mona carte déjà bamama bazoteka awa mais na simana fulu epesaka ba odeur ezobimisa ba mauvaise odeur alors bato bazoteka na bazo respirer comment bato bazo kosomba biloko bazo respirer comment alors ndenge tobana bino kaka bo s'abonner massivement na chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas bokozala de citer toujours ba vidéo ya kitoko topi ba émission kitoko comme la bino partout bozali vraiment kaka ndenge za la rande na sibino toza awa toujours na commune na Kimbanteke wenzo bozomona ba benga ngo wenze ya maba wenze moko ya kala mais tu comprendras que za la kaka non construit ils ont toujours non construit mais ça parmi ba wenze ya kala awa na Kimbanteke wenza maba pezali so tozui marché ngandu awa na likolo la vers cimetière ya Kimbanteke eza bongo wenze ya maba alors eza vraiment ba wenze mo ba ko tika ngo bote ba ko négliger ngo te e ko za place ya bosoto bote faut ko bongisa yango vraiment e ko za la bien makasi et puis ba konzo baza likolo surtout mimi to be nga bongo ba député provinciaux bozela kate tango ya maponami et puis bokoya na pour que la population batia bino coup de pouce ba voter bino tant boko joie et puis boboti ma papu bokei en tout cas ko ça pena bien makasi ko landela vraiment population la bino na ndenge longo bani to petit na suka e ko ça pena malamu mingi TV za radio te to ka sko mbela population ndeka bakoloba merci on se retrouve juste après voilà ndenge na lobaki na bino to ka sko
mbela ya population te pe ba habitante ya commune ya Kimbanteke awa kaka ndenge za la mbote mama. Mbote papa. Merci beaucoup. Comment on a? Comment na mama mi voilà tout monde awa ozoteka na wenze ya maba wenze maba abo vivre na ndenge ni. To vivre vraiment na passe. Surtout eloko ebuma biso na nzela. Nzela eza mabe. Boleki déjà kota armée na bomoni ndenge ezali. Tozo souffrir. Voire même koyata na biloko a pototeka tozo souffrir makasi. En plus ataba nzela ondongo zo leka bwe ba route le biso za penda mabe surtout nzela na salité ba avenue et baby salité bazo boka ba foule partout. En plus toza en face à cimetière. Cimetière ndé eza boye ezaka place bat ba kufa eza teke to sangana ba cimetière mais bon respirer ba solo moko bien te toza penda na difficulté. Difficulté za makasi na Kimbanteke vina ya makasi. OK. Merci beaucoup. Maman biso awa na marché maba. Vous sali combien d'années awa? Ngai na sali mbule belé donc il y a belé awa. OK. Tout ba changement na onza maba ezalaka te ezati. Mais tout le monde a mingi ezalaka ba samedi ba salon ezala po a pena salité za. Awa salongo normalement tout le monde na biso salongo te po ngai nateka mingi naza apporte le pango na mais bato ba oteka na wenzi oto mona salongo te bateka aka ba yaka ozwa bango ba mbongo sango place basala on a ebité so bango ba ebi ke basala salongo mena ebité mais bato ba ticket batambola ba ko bato ba ticket batambola ka ba yaka ozwa ba kongoli ba zimbongo batila libenga na bango mais po ba yaka sala misala ba yaka wana sikonga na nde na ebité so bataka la mabenga la bango so pe bataka na ebi na ngate wana nde siko na. Merci beaucoup. Siko sengi na ndesi wenze ya maba onde tezomona bo continue ngo pazali adi auto benga bongo ba administrateur adi azali est-ce que alandelaka vraiment propriétaire balandelaka na bango mais tosenga bakonzi o eza wenze munene talaka nde eza déjà munene du moins basalela biso wenze moko po awa da balobaka ekozala prince baluka basalela biso ta wenze moko boye po batu nyonso batekaka basala bientôt à la l'aise quoi. OK, disons. Merci beaucoup maman nayebi ke ko simba mbela na yo ekomi bakonzi bakoyoka ngo ekozala pena malamu mingi. OK, merci beaucoup Montréal voilà tout ça pena ndeko papa so akoyiko bakisa iloba mbote papa. Mbote journaliste. Merci beaucoup ta la caméra. Comment on a ni papa? Comment on a Clovis Ndombele Noir. OK, papa est Ndombele Clovis Ndombele Noir au vandi wapi? Na zana ya quartier oyo Kifuta. OK, merci beaucoup. Naza sirpe otambola rapé mingi awa na marché ya Maba. Lelo mingi za salubrité bo soto tozolo bela mingi bo soto. Awa pena surtout bino ba client. Aka ko somba biloko akombia et ça la connecter ko somba biloko juna ta pena ba maya bo soto. Normalement journaliste ça la ngano mabe par rapport ezesika na vandi. Wenze nanga yango yo eza wenza munene yebani eza international yebani par rapport wenza maba po avant comme na cimetière Kimbanteke tozo ba quartier mususu o bandano na maba place Prince Suki na terminus mais esengaka bakonzi balandela biso esikango eza ndenge nini bango mo bazomona bayaka pe awo kane to sola na yo boye ozomona ndenge elekana moto nanu o eza na deux pneus vélo elekana kokoso basalite ali bazwaka pe bambongo awenze tike ba mama batekaka bafutaka esengaki basala eloko moko baza na raisonnement mo ya bien pour que bayeba kobongisela biso wenze oyo po ndenge déjà totemi be nazoka déjà odeur mo yo mo oyo kango kasi eza neti bakonzi bato bazwa solution po nango eza na mokie ebele te neti so babongiseli biso ebela ba place babongisi eza neti biso te et dépenser mokie mokonzi aza na souci na biso na bayeba oteka na bayeba osomba baza na ndenge ni bawaniata tala nde toleka na difficulté ya makasi eza me place ya mokie me tala difficulté ya makasi bapotopoto babilo mo boye mokonzi bakonzi naloba na en général basala na mo eloko moko poke
tozala na bien tozala satisfait mpona bango. Ok, merci beaucoup mbela na yo ekomi et en tout cas kaka nde na yebisa bino bakonzi faut kozala bongo na souci ya peuple et puis na obeta pe susu mbela mingi ne peuple bozelaka pe kaka te bakonzi bayaka ntango oza liboso ya mesa na yo moko koyeba ndeni ya koentretenir yango ezala bongo na bopeto pour que client ntango koya pa sombeloko ekozala pena bien makasi kaka ndenge ezalaka bozelaka te bakonzi baya bakoki koya tout comme bakoki koya te mais loko eza mboka na bango bakoya pour que babongisa population bazala bongo dans le calme ekozala bien makasi tokiti siko tina se bomona évolution ba maman wana wenze ya maba ndenge batekaka avec beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, c'est tout juste après. Merci. Donc voilà, ndé lepsa bino kaka toujours dans cadre environnement on a commis na Kimbanteke précisément na Kimbanteke cimetière car ndenge zala voilà bino bozomona bosoto mais bazo teka pe biloko kolia et puis bazo respirer vent moko pena ya bien vraiment te ya bosoto zo pe sa bongo ba typhoïde alors ba mamba futaka ba tuke na bango izo senga vraiment il faut ko landela pena ko sala ko entretenir et ko zala bien makasa za pena elenge moko ya awa tout so na kaka ndenge zala bonjour monsieur. Oui bonjour. OK merci beaucoup comment on a Oui, comme MC Ndeke. MC Ndeke, Elikolo. Oui. Non, MCAC. Ndeke PAC. Ndeke PAC. Oui. Você colonie. Asa Mswahili. Mswahili. Mimi nasema habari mzuri. Ba voisin katanga babenga wanani babenga bango batoto akatanga voilà merci Ndeko langai tomoni awa na wenze ya maba vraiment bosoteza makasi tebite ba mama misusu bafutaka ba tikete to ndenge ni toloba. Bon poponga koloba makambo wana mutakotela ngona no ba gouvernement misusu batela biso vraiment chef ya ville na biso fa iswata la ba mama bazoteka biloko kolia mais bazofuta ba taxe na bango bafuta bambongo salongo bambongo ticket mais bazobongisa wenze te ba monter so leka so ba monter so créer ba poto banini donc pona ko leka so mbule betia en tout cas ba mama bateka na pasi même si koteka ezate poni mutu mwa leka ezate atele masombeloko mutu akosombeloko boye batu bazoleka donc mwa te me ate en tout cas ba mama bazonyokama na biso ba passager tozonyokama ana komina Kimbanteke nzela balingo bongisa te même si ba wenze bazolinga ko bongisa te yango ne sozo memela biso ba maladie atoko tozo ba virus ezo ya banini na ba biloko tozo mona ba ma ezo fanda bisika ne mema ba insecte anaka ezo meme ezo koyana biloko kolia biso tonto ke tolie yango na vraiment gouvernement vraiment evanda était la biso malikambo. OK, merci beaucoup Takemo Namboka jeune congolais aussi. Qu'est-ce que vous pensez à la démission de notre gouverneur Jatini Ngobilambaka? Bon, yef ma ponanga na mona azosa musala te. Azosa musala na limité. Oh oui. Donc toloba mais tout le monde a 24 communes et batia banini pona kini bopeto na Kimbanteke zala. Wapiango awa. O mona ba poubelle pona kini bopeto wapiango. Exact. Donc atsango ba milia libanda bakota ba limete là ça va mais ana Kimbanteke ezate. Na ba Kimbanteke kini bopeto ezate Kimbanteke ezate kini salité. Donc toloba wezama ba oyo ba ezala nango salité uta rien n'a changé. Et l'eau changera ça. Bon, avant milieu changer, les autres c'est un développement où tu partir du colo ba hôtel melango. Tant boseli ba mama, bozuli bango wenze moko boya bien. Bolongo li bango awa si les moyens za osala makadam, bosala makadam. Wana nde soin okota na boye, we ba mama bazoteka bien te wenze za bien te bafuta ba ticket. Ticket ngo kendaka wapi? Toyeba te. Mais vous appelez ba député professeur bokota na commune à Kimbanteke. Oui, ba député bazali. Voter ba bokota na pena bango. Bon, ba lobela quand même jusqu'à maintenant conclusion mezo ezopesa mate wenze développement zate na mamile ba Kimbanteke awa. Mais tout le monde courait côté quand même ça va mais pas wenze. Wenze des base. Mais ba érosion peut tout la bango ba érosion lelo tout le bango presque 24 communes tout ça bon inondé ba mai ba commune mususu ba yotamba na ba boîte mais tout mona ba kinga bois tout mona na ba nini mais avant que l'état a ko bongisa nde si liboso ya ndako na yo bino moko pe ba jeune bokoki ko sala pe salon moko bo cadre pas venir ko zala malamu mingi. Par exemple na ko pesa mboka na biso ezalaka na ko so idée ya ko bongisa awa na tsaba saika bango l'état boyam da liboso yo komina ni po bongisa nzela do balinga rapete yo ko so volontaire ko bongisa nzela ka bango ba yo kanga po ani zo bongisa nzela yo olingo lakisa ke oleki l'état na mbongo on corriger l'état donc to tikila ngo bango moko ba yo bongisa na peso exemple nzela ya ngando ta nzela niveau komi l'état so mona te
bagouvernement bagouverner ba mikonzi bazo leka bisika na ba mona nzela kuti ezate po banda s'intéresse au matabwe nzela ezate bazo mona te esenga biso no biso toza ba moyen wana te toza ba capacité wana te ya kobongisa nzela mais ceux qui bobi ke bozela pe l'état ya bokoma banda ko pe ko toya ko perdre pe ba parler ba mapango bon biso na popo moyen na biso to sala les façons tout ça mo basaki na te sobo leki na wenzanga na tozo ta basaki pona ko bongisa na moyen na biso mais so mbule toujours ezo panzango donc basaki wana ezo supporter vraiment pression ya maïté. OK, merci beaucoup ndeko nangai. Conseil ko pesa ba mama oyo bazotanda bandunda bongo nde to komona kuna bandunda place ka babosoteza ali bazotanda pe bandunda bazoteka bazolesa pe batiko bazosomba bazokikolia. Conseil ko pesa ba mama. Conseil no pesa ndenge toloba ava l'état obongisa biso zo senga biso mo beto bongisa. Mama tongo moni bongo bisiko zo teka eza bosoto. Luka moi 2 sacs 3 sacs ozui bazelo te bisika wana avant que otanda. En plus avant otanda bongo senga fo okombola biso notsa soin. Oui. Conseil no pesa donc biso mo ava batila biso propre biso mo beto zalaka soin. OK, merci beaucoup en tout cas bo s'abonner massivement à la chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast en tout cas kozala bien mingi car nanga zalaka. Voilà na sola pena mama parce que toza awa toujours na wenze ya maba bozo mona bongo ba mama bazoteka aux environs ya bosoto ka ndenge zalaka mama na biso mbote mama mbote papa merci comment on mama mama tete tomoni ozoteka boso ya bosoto boye yo moko lingi kozwa mesa te to ndenge te eza pona bongo te tozotala bakonzi biso toyeba basala biso wenze tile tozelaka bango mama na biso mama tete banda na onzama bandakala est-ce que changement ça na wenze changement na papa quoi ndenge mona kino lelo bongi lobe zongi mo bilo mo ya bongo babongisa ezala non kaka babongisa na bango te kolokota bambonga basala ngombango babongisa na bango te ezala non kaka bo siko biso totala ka bango balba ko bakobongisa na biso place batia biso na basola basimitiane bakunda abatu c'est pour tout monde nde super na mona zolo no bine tali papa kaka ndenge zolo boy koza tana kashine kozala mie kashine na bamoyo onoko na ngai oko kangote na ko kangote passe totala ne bakonzi babongisa surtout pona ngobila atika ne kaka akende voilà de kotona wana nous ndenge basengi Jatine Ngobila notre gouverneur de la ville province à Kinshasa a démissionné tant que maman omoni ndenge ni alongwa alongwa na ekobonga sana alongwa pour passer zo baksa na biso kini bopeto to mona côté yi kena bababa mona ba salité na ba prince kini mopeto ngese sikani so tali kuna ba Brazzaville ba mboka msuto za boite o ba salité za makasi na Kinshasa na alongwa na ekaka biso to senga babongisa so ba kosala presse ba luka place basomba mapangu batia wenso bakosala na cimetière baluka place batia wenze po toyoka ke ezali ya makadamu bakosala prince totalaka bango ka biso toaposane mboka ebonga kobala mingi misala eza te bala batangi me misala eza te ezomona na nzambe asunga fati beto ndenge ya vandi na kiti nzambe apambola ye abongisa nyonso. OK, merci beaucoup maman Tete et puis je vous souhaite aussi de bonnes chances. OK, merci. Donc voilà, les besoins mon kaka. En tout cas, bosoteza vraiment makasi awa, bosoteza vraiment makasi. Bino besoin mon salité zali vraiment. Et puis toujours progresser hein, toujours commencer. Tina suka kuna ndeto banoka TV za radio te, ozabongo ya biso podcast. Andeska bozara ba information vrai. Donc TV za radio te hein. Donc TV za radio te voilà, bon papa tout ça na balabala. Donc tout ça na balabala. Ndé besoin mon kaka tout ça na balabala. En tout cas ekozala vraiment bien makasi de kazara to moi pe mama biso teka bongo bitabe ba client ba ya pe ko somba pona kolia baliaka yango mais tozomona aza en force ya cimetière en tout cas yo sala pena passe mingi kaka ndenge zala mbote mama mbote papa merci comment on est maman Maman Yvonne voilà environnement ya vraiment ne to monango eza bosoto makasi maman Yvonne bo vivre nini awa to vivre na pasi ya oyo eza bilo olia to teka mutu oyo aya osombelo elo olia na place ya salité aza te tozo vivre na difficulté na likambo ya salité biso na kisasa toana gouverneur te mais papa Jatine Ngobila mbaka te aza te papa aza te na kini bopeto aza vraiment motema mabe ya mabe ola aye koboma biso 2 fois mono tala ebela salité bino bomateli wapi bokiteli wapi pe bomateli wapi po bokoma awa
omoni salité te ye penza fo akende kaka. Ok, merci beaucoup maman. En tout cas, maman baza toujours na kanda kaka ndenge zalaka. En tout cas, toujours mon bongo toujours bosoto. Tano place Sainati, ça vraiment PKBT, ça vraiment place moko ya mabe kaka ndenge zalaka. En tout cas, yo sala pena passe makasi. Toujours continuer tina suka kuna bomo na pena bosoto o eza bongo awa na marché ya ngani. On se touche juste après. Donc voilà, bino bomoni tant tozolo ba bongo ming bosoto. En tout cas, ils ont vraiment mabe makasi. Ce qui totali awa côté ya likolo ndeko langa sa focus langa côté ya likolo wana awa nga naza na C kuna eza likolo kuna montagne. Alors mvula soki ebeti ya makasi, mvula soki ebeti mai ozo utana cimetière azo ya directement awa azo couler makasi yake ti na sekuna. Ah place à l'époque ezaki boete série à paix à son âme au tonobe ngabongo ba commissaire des zones à l'époque série à Mobutu série Zaïre ezaki bongo Mambo ezaki bongo commissaire aux zones ezaki vraiment ezaki plat vraiment plat ba bato mona mituka pene zo kende bongo ti na ngambu parce que quartier là ba bengaka yango panga mituka no ke ti na ngambu kuna mais na lelo oyo ekomi vraiment ekomi façon moko eza vraiment kitoko makasi te bosoto makasi tala biso bata moto tala pasi omona pasi ndenge kende tala nzela tozoya wa dodani donc babatu nyonso baya tomoni mpe eteri memo ezawa eza te donc to ba érosion oyo ndenge salama bakonzi balandela yango balandela eloko te baotia babiloko kuna me awa bakoma te donc awa vraimen eloko te tese tosufri soki mbula ebeti ya makasi amwa toleka eza te me batela bisongo badepute ngo baya o nga depute kingandi depute lisoko to depute nini eyebani mpe te naoyebisa o vérité wana naoyebisa yo nalongoli su chapeau naoyebisa o clair ozo comprendre po o toloba classique na nzela na biso tanze de tokemba o nzela panga singa ingo kanza panga singa inga yango nde tokoti maba tokoti bwenzela panga singa inga tokende tikuna kota bamboka kune kei donc nzela munene donc nzela mo peso basala ngo prince na minute oyo c'est biso pe tokozala l'aise Goudroit pe awa sope bamboka tokende tokepe bamboka parci par là tokende tokende donc to ba pe bosoto pe pa ile so la zo mona kuteza kasi yango no ba weza bosoto ulu ezalaki pete parce que soki soit disant soki nani baya kaki awa bongisa ki mwandamba longola ki mwa bilo mwa salite awa ase mwa mabanga mobo yo teke bongeke bonga yango to se retrouver kana salite on est sur moi la caméra filmer on est sur la salite tina se kuna salite o komi kuna na se mabele donc c'est to vivre kana passe ozo comprendre ndenge konanga les gars journalistes on est biso lo mo za réalité dans la vie to comprendre que te biso ape ki mpatsere to souffrir banzele zebele ozo la ngai on est sur le go banzela mo ya possible a so ba bongisi biso to comme à l'aise moi mabanga moi prince kenzela mutimulai. Ok, merci beaucoup, bon service, messieurs. En tout cas, c'est ça la peine, pas si je suis vraiment monté. Papa, maman, jeune, vraiment na canner au sarana coûte na kanda. Alors, il faut que ça vraiment c'est tout possible. Il y a que bongisa, tout puis ça là pour que la population vive vraiment na ndenge longobani et que ça la peine malamu mingi. Ndenge pena robeta c'était na ba chef de riz, chef de quartier, kolandela vraiment quartier comment to pe ba venir ko za na bien makasi o to benga bongo salongo ezaka chaque samedi to bi salongo mais lelo salongo koma nango il fallait que ça la misala au mona mingi la police na biso au mona ba kei na bango ba 500 francs to 200 francs il passe baleki mais musala esala mite siko api mama azoteka place ya salité azoteka place moko erosion salama client ko ya koya pe akobuka na kozala pe na kitoko makasi TV za radio te kanelo ba na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na bino bolinga makasi vraiment ya biso podcast TV bo kozala vraiment des sites donc bon comprendre toza na balabala toza na route chauffeur ba moto ba osala na bango kaka ndenge za parce que biso toza limité to kota pe na partout tambola ka to la karabino et za la pe na bien makasi car ndenge za la en tout cas
solo akosakana te place on a telemi mauvaise odeur en tout cas on a vraiment pesa ba typhoïde alors ko bongisa yango ko za pena bien makasi TV za radio te ya biso podcast TV bon s'abonner tous na page Facebook tous na TikTok et puis na WhatsApp bozomo na plus 44 numéro ne coach obengi et ko za pena bien makasi ba conseil na bino et ko za bien on se touche juste après merci papa tomoni na nzela ma okati ko bula Vous avez des difficultés et puis la place à Bosoto boy. Vous vivez en Nina. Biso on a des difficultés ma casse pena nzela to aboy. Nzela pena ayazati. Donc a to faut filara pour to ça moi intervention pour ba to ba milieu côté ya misika nzela te pour to aider bango. Mais sans quoi to ko ya ba côté to nzela mabe. To na posa ndi ba sélection nzela ya bien. Parce que goudron ça pena calme ndi ba to ba vivre to vivre encore na mboka. Mais le Bosoto o pe za kitoko. Bo za bien te sanité. Mais biso ba jeune to ko longola mais tout longola e ko ya kaka. Pour tana force bien ya longola ngote nyoso boy. D'ailleurs mon chef de l'état ta kama kambo ala ndamambo. De minga lobeate. OK, merci beaucoup aux en plein service. Nabi à la prochaine to ko beta pena mbela min kaka ndenge zalaka. TV za radio te toujours continuer kaka avec Yabiso podcast. Merci. Donc voilà, Ndena Sabino Kara toujours sa liberté. Na district Achango précisément la commune à Kimba Onseke. Il y a ce podcast qui est vraiment à Kaka Nengezala. Sur la bonne population, bozomo na simalangai ezabongo cimetière qui matiko boyo kaka. Mais na cimetière qui matikango tozomo na bongo. Awa mvula soke beti ba mai a bozomona lelo dia fait grâce et kauki parce que bozomona moiza makasi ba mai oyo kitaka kiti perati na sekuna ekoko sala bosoto ezokota na mapangu alors tango lelo ya golia ko ya mwana mukia zu alia yango wana tezopesa bongo maladi kara nengeza tout ça pena ba tout format ya mabele ya vraiment ka nengeza laka et bonjour mon vieux. Bonjour mon cher ami. OK, merci beaucoup, c'est présenté comme on a dit. Ngai Odo Basidi Nzola Meso, Odo Basidi. Merci beaucoup Odo Basidi Nzola Meso. Merci beaucoup mon vieux. Environnement awa na trozo o bozali yo kanon ba odeur, c'est la bino ndenge ni. Awa penda donc toza bien te. Toza bien te kutu fallait pas tout ça la marche pour la gentille ngobila wana chance kutu balongolier total la nano. Donc excusez départ il y a gouverneur de la ville province de Kinshasa et papa Gentili ngobila mbaka départ na vraiment et topé ko ta bongo lettre né à démission et ça la pena population kinoise kitoko quoi. Ndeti na biso awa vraiment espèce biso bien. Parce que a viser ba koto msusu koto te. Dans toza boende obika mbula so beti il y a des maisons aux kota mai ba fulu mai na biso ya ntsanga rivière na biso eza na sawa et tonda donc ba kirate so ba kira c'est peut-être une partie na biso ya iloko te ndeti boy na cimetière au kota boy ba fulu ba nsu ba bwaka nguna ba nini parce que toza na ba poubelle publique ya te donc la kimate kini bo pete komate kini bo pete komate non na axe qui ya cimetière axe cimetière kini bo pete rien et komate non na mona ngote poso ba komi biso to ba doyen ba ko solliciter biso soka ba kompa chef du quartier ba yena ba poubelle wana en tout cas to koma ba yili biso mo ba pau ba rato ba nini biso nde to za solliciter pas biso to ba doyen OK. Merci beaucoup Kulutu. Avant que topé ba kondiambo kabaya pour la kosala bongo misala ba jeune pe bozawana beaucoup sensibiliser pe ba jeune et ba bongo si pe ba venir surtout pour na ba érosion tozomona ba venir tane zo kita na lo ba na kikongo zo sala ba tsukumuka mais à l'époque c'était pas comme ça. À l'époque ils qui vraiment tout droit et mutu que zo les cas ba kokota vraiment si je me trompe pas na ki maté kalama à l'époque c'était pas comme ça et beaucoup sensibiliser pe ba jeune pe bozala mala mingi. Alors soki kuto moni boy to sala bien moi ba saki ozomona ona eza contribution à biso moko avenir par avenir parcelle par parcelle ouais nde to sara moins fort o azana moi 1000 fois te na pango te saki o pango te nini moi 1000 fois na tam susu moi loso mafuta mbila ba jani babae to dame to tsoba zelu ndo mona kutu moi ça va un peu to aider gouvernement to aider biso to aider nde jatini to aider soki tonga mona pena ndenge zalaki kuna balo baba pale wane ko isoki na wapi des bonhommes ko bazo souffrir na ba compage banda ko mususu ba porte comme ba fenêtre
tana nzela na biso mabe makasi me kuna toyoka boye basalaki nzela wana baliaka na ba bukumesa ya kuna ya biso baleisaka te na bukumesa na biso mabe na bukumesa na biso mabe c'est comme si anda kopene na jatini un bukumesa mbimba atambola kimbateke ya munene aponaka ba coin daye kimbateke pona mona ka kingasani ba mikondo ba nini nde ya mona kimbateke na akso abiso banda toza o kutu azalaka abanda obeta tour mais ye rien na axe cimetière donc toza kutu na actionnaire na biso moko wa riche club hein makela luvoalu nde kutu biso to koma ko féliciter na ba biloko ya osala pona biso awa mako bien ko sensibiliser ba jeunes bolonga ba nini ba terrasse ko sensibiliser ba jeunes bo sala boye bo bongisi boye na ebité so kutu a voter te rien so pena ba bukumesa ba député ba na poste ya yemoko président Fati onga numéro 20 onga na votaki en tout cas makela luvoalu azangate nzambe. Ok. Merci, ok, merci beaucoup. Bomondi bongo kurut nanga tu baza vraiment déterminé baza na kanda makasi et taki mona kimbanté ki azo linga vraiment croissant oyo vraiment ezala bongo na bopeto na ndenge elongo bane ko zala bien makasi parce que o bande ko na biso batika biso déjà utakala mais ba solo oyo vraiment mpepe o ndenge zoya ba tozomona ba maleo ezawana ba biloka kolia ezawana en tout cas yo sala pena bien tena yo sala pena bien tena population ka ndenge zala tozokota su na kati kuna de l'axabino n'eng bato azo verra kuna na 4 kaka ya saliboté. Merci. Donc voilà, na 4 cas toujours il y a environnement et toujours mon abongo net awa kutu na parlons même pas et puis bosoto oyo ji sali combien d'années à na quartier oyo tozali bon bosoto oyo premièrement ozaka na nzela ezalaka nzela po ekoma boye ezana no négligence ya gouvernement na biso na ba gourmestre na biso donc zaka nzela vu que mbule ezobebisa do mapango nous zaka na risque bango moko basalaka effort ko boka bosoto boye yango wana matina ngomba boye donc ezosenga siko ke faut ce qui gouvernement na biso ezalaka bia gourmestre na biso yeta nga salisa ngo abuka ba ngomba o banzela oyo na 4 cas ya environnement et na commune Kimbanteke donc bozomona bongo bosoto oyo ezate ke na yango moronde et se manifesta topé yango moronde ti ekoma boy non ezaka batu et population ya quartier au bango monde balingi babiloka boy ezala vraiment na ba environnement nzinga esika banda ko bango bazali et kolamba ba vent o ezapena kitoko makasite ndeko MC bosoto oyo ezui pendant combien d'années? Bon, bosoto esungo batan pour awa ezalaka boyete ezalaka manzela ezaki nzela be érosion mbula en tout cas nzela vraiment o sengaki mai ya mbule kitilizaki te ebulumukaki bandako awa ekweya après ba mama ba kozwa likanisi ya kobwaka bosoto oyo to babwaki bosoto yango en fait excusez donc toloba awa esika full o ezaki libulu ezaki libulu érosion munene ezaki provoqué na ba mai ya mvula ezo utabongo likolo ezo kitaboye esalaki érosion alors po babaka érosion na yango bazwaki ba matiti oyo baki kotia na libulu kobwaka ba fulu yango ekomi boye donc ezo senga sikoyo fallait ba fulu oyo kobuka yango po nzela de zongi po bato bande ko leka souté bato bande ko leka souté comment dire vraiment donama makama mabe bande ko sala mako kali bato normalement ndenge nzele zongi boye na bato bazoboka ba fulu donc bazo soigner ngo souté bakomi ko boka na ba bosoto banye banini basate ba felala bo est-ce que ça mabe tozomona banda ko nzinga bana mike yo mona ba maladi zo silate surtout typhoïde parce que mon pépé tant azoya tout le temps zo pesa bongo typhoïde ndeko sa foko zolanga bébé wa tennis ba bébé wana bazo kutupieni torsini bazo sakana bongo na bosoto wana bazo lokota biloko ya salité en tout cas izo sala pena kitoko makasi te to kosenga vraiment na autorité ba chef du quartier ba chef de rue et na kosa vraiment lo mbango kolongola vraiment bosoto ekozala pena bien makasi mais ndeko nanga ye MC ndeko tala
ba jeune bokoki ko sala bongo sensibilisation boloki to pe mokolo moko boya yenga to pe mokolo ya poso ko sala pena salon pena makasi pour que bo battre bongo salite oyo elongwa bokoki ko sala yango te. Bon, premièrement eloko wana ezalaka autorisé na ba chef de rue nakala ezalaka chaque samedi quartier ba balabala bande ko sala salongo donc eloko wana etikala souté ni ba chef de rue ba chef de quartier ba tika sona pouvoir vomater ba tika na pouvoir te ba ngo tema ki pouvoir ani za la souté jamais sou ba ko zo ki ba sensibiliser ba jeune pour ko sala ba salongo mais ce qui chef du quartier a télémi en autorité a signalé chaque chef à balabala que na balabala bo chaque lupangu boye mkola samedi to ko sala salongo lupangu ko sala te ko za na mbando wana vraiment to koyeba ko tambola bien wana nyonso wana ekobuta partir likolo partir gouvernement tango autoriser loko wana na ba bourgmestre et to koma mona ki msusu bourgmestre ki mbantseka vanda ina ki mbantseka te ezali ndenge na koyeba ke quartier boye bobo soto ezali quartier bobo soto ezali donc babilo ko nyonso ezo senga foko telemelango foko telemelama ke o bourgmestre soit na ki mbantseka te jamais ko diriger comme nyana mais ba jeune bokoy ko ça peut marche bokoy pas chef du quartier parce que chef du quartier yeni mtazo représenter bourgmestre na quartier wana bourgmestre azo représenter bourgmestre azo représenter pardon azo représenter bon président de la République la commune o yazali alors c'est bon qu'il est directement na hiérarchie vous pouvez passer pas ya chef du quartier beaucoup de lettres il soit vous peut marche pour na quartier la ville bon akelo ngana bosoto boy voilà oza koluka bongo ba malaria et puis ba typhoïde donc bilo moya bongo bon pour na sala bongo bon eza nango facile ya facile pour na sala bongo mais problème eza ke ba chef du quartier bon ba monaka bon mona ti ba biloko nyo sala maka na ba mama pe bango mo po bosoto ni sobat ba luko ba mama bon bazana ba bana mikie ba ndako esimba maka na maboko ya ba mama ba mama ba simba ka ndako to ba mama bon de tu bazana bana mikie ba boko la ka bana ba mona ki salité oyo ezo ba malade poni bon bazo conseiller ko boka ngo ba uta ko tsa papier mo ba komiki ko boka sous matiti ana te to moni nguza souté elimwe mais wa tebi quand la yo kana film ceux qui batie la police ça wana mutu mo surveiller abwa ki vraiment za na mbano na ye wana mutu ko kamba mais ko tsa papier ko tika ka bongo quand la yo kana film to yebi ndenge adage ba lo bara donc voilà ndenge lobi kamba ba jeune ba ko sangana premièrement nga ko zo na temps na bi ke samedi na bi matin na kinda musala te na ko zo temps to kangisa 2 jeunes 3 jeunes to salon et c'est ba jeunes nyoso ba ko linga makanisione za ba jeunes nyoso te ndenge yo zo luka développement za ba jeunes nyoso te ba jeunes mususu bi ke développement ni so na melimo eloko na ngai donc temps wana ko zala te donc pour na ba jeunes ma ko sangana vraiment boye wana vraiment eza moi passe ba jeunes na lelo so ba ki to sangana surtout ça moi le quoi na moi difference aller au monde ba rotonda mais bona boye vraiment surtout talika ye non to ba jeune ba sangana bino tema bozana quartier na wana eza moi passé. OK, merci beaucoup kuna toyebi ke batu bazawana ba ndako ezali mai wa ceux qui voulaient beti mai longo likolo ya wa kitaka na se wana kitaka pele na se tokita wana tokita tout le monde sika wapi bon surtout oh vraiment ceux qui ont sunga vraiment te ça la pena mabe makasi population ya quartier oh vraiment bazo vivre vraiment na bosoto makasi hein donc na bosoto makasi zo sunga vraiment te alors voilà tala esika wapi bosoto oyo esuki yango tala banda ko pembeni bosoto banda ko pembeni bana mike ndeti bana boye kotambola boye na kati ba fulu yango wana ezo provoquer ba maladie bana mike ba épidémie ezo yaka koya ba malaria ba typhoïde ba ngungi po ngungi pale alinga bisika bosoto boya ngungi vraiment alinga bisika bosoto ba ngungi bazo ebele eko bendela biso ba malaria oui vraiment yo mona ki aba ba maladie vous aussi la te ndeti pour mona pe le quoi na so mona za moi plat mona pe mutu pa ko za pe kits na pe atepe wana bani ndeti neto bakina na soir ba linga mingi ba masona ba soir ko za pe moi petit momi na yema obe bru atepe kits na ma habité azo luka malaria vraiment kabongo malaria parce que ils sunga vraiment te ils sunga vraiment te ils ça la pena pasi makasi tozomona ba biloko bien te ba pampex abanien donc bana ba oya kotambola ba makolongolo boye bébé nenga te place wana mona kaka ngungi pe pouf tala beba betile ngu wana ni ngungi na pote ngungi
Ngunga Sio. Nakota atelemi. Ngunga Sio. Donc voilà. Et ça vraiment le coup là ba nini moko ya bien te mai omona ezo kita ezo sala vraiment bien te kaka ndenge ezalaka et bon s'abonner massivement à la chaîne YouTube Yabiso podcast en tout cas beaucoup za la discuter awa neska bozora vraiment ba fausse information nde to ba TV za radio te to tambola vraiment partout na 4 cas ya célébrité vous omona donc salité ko sakana kuste salité ko sakana te salité pena makasi donc voilà. Voilà. Et bah oh bah ça qui au bozomona oyo. Eza batia bakala ngo pona mai. Batia ngo pona mai. Comme ça mai c'est outil likolo asuka mais déborder libulo salami ya makasi yango epesi pena pasi population bazo ko rapena le susu ko vivre te nenge vraiment elongo bani et la pena mabe ezo sunga vraiment te kaka ndenge ezalaka boki mbele ya population bauti vraiment kolobela vraiment ezali pena bien te alors tokosenga vraiment na ba autorité vraiment kolandela vraiment pour que population bazala vraiment bien parce que environnement ezala vraiment bien environnement salubrité alors tango ezaki sika oyo mwana mboka vandi na mboka na mwana mboka vandi sika mo ya kimia sika mo ya calme sika mo ya propre ezaki sika bosoto ezate pona ko kima malaria et to pe ko kima typhoïde to boyi ba mort pamba na mboka biso Congo surtout awa na ville province ya Kinshasa ndenge tulobaka kini bopeto mais apparemment pas apparemment mais kini bopeto vraiment ceux qui to bi total bilan et ça vraiment mystique bon moni bongo population ne ba koloba awa belé ba sepela pena la démission ya gouvernement ya gouverneur Justin Ngobilamba qui je sali ya pas ça parce que ba moni mosala vraiment salamité ya kini bopeto awa na commune Kimbanze ki ba commune mususu ba bike non ba commune mususu ezali là c'est la population en tout cas to robeta pena CTP to ligne vraiment Kimbanze ki environnement ezala pena kitoko bazala vraiment na bopeto ekozala vraiment malamu mingi tala kutuna telemi bosoto ko sakala kutute ngungi neti na film ya sakala te opération musicaire pe banda ekozala pena bien makaso Steve juste après merci donc voilà et bino bozomo na toujours salubrité en tout cas salitaire ko sakala kutute kaka toujours libosa mapango bangunge pai bazo pesa bongo malaria et puis ba solo ya mabe bazo pesa vraiment ezo pesa pe ba typhoïde alors que bandako eza nzinga na habité ce qui mama toko solo là oza mona awa toko solo pusana mama to solo vraiment tala caméra mbote mama mbote papa comment nani mama tondo tala caméra mama tondo za mona koto na vandi alpango bon mama tonda tayo mo vraiment boso na bino le pango wote fulu we pona ni papa faute na biso te papa batu baza ko boaka na matiti na ba nye ba pampesa salité ato lobby moye kuteza te donc bon zone là awa azate donc salité leki makazi ba ngungi nzela kia ko parce que donc nzela na terrasse ko bukana érosion yango to sengi na bino ba kondi donc bosunga biso ata mutu moko bon zone là oh poto donc bato ba leka donc moye kuteza te donc tolo ba full oyo ezaki érosion ezalaki érosion mais nako leka donc bozosko bosoto botie pona mai batie comme ko boka ba salité ba matiti ba nye ba pampesa bana mais boza pe na droit ya ko zo pe ba zero bokundi yango pour que ba zero mutu ko zo relève ko boka ba zero papa zate mutu ya relève boka ba zero sa musala wana asate pa poni mbongo ezate yango to senga na mutu za capable ko sala zo nzela bongo service sika opesa la propre ba député ba zate ba oya ko sala kota bongo sa tina sekuna loki érosion terrasse mais tango ba yaki avant mapona mi bopo ani boyepse bango te sali papa donc mutu ndako wela par na ye donc moye ko ba bongo sa mutu ko tala awa azate baboyi bien loba. OK. Merci Carnet Sibino bozomona toujours bosoto format et na consolaté nana papa na sur la pena papa kaka ndenge zalaka papa tala caméra s'il vous plaît mbote papa comment on Comment la ngai papa Ibrahim okay, na fali na balabala o apa biso. OK, merci beaucoup papa Ibrahim. Oko basani o mama to ba pona bosoto o ezali bosoto pango na yo. Na bagisi le côté na longole pe le côté. En tout cas le na moni pasi ba député ba ye awa na ba président tabilongi na bango zo na elama oyo talala lango. Hein? Ba pesi biso le côté kaka salité na salité. Siko to ko sala nini?
toloba te soko olobi yo ya lobaka sikoyo toala posa bakombola biso ata tracteur ya bakombola biso awa batiela biso ata zelo. Mais avant que bakonzi mpe baya parce que mokonzi azovanda awa te azovanda na balabala oyo te azovanda mpe na lopango na oyo te yo moko nanu etake propriétaire okoki kozwa mpe comment décision mpe ya kobongisa mpe liboso ya kozala malamu mingi. Merci papa wala mo opesi makanisa malamu sikoyo tala ndenge bato mosusu bazokoboka basalite awa sikoyo charge oyo nazwa bapusu baboka zelo awa nga moko kutu bana ntongo nakoluka mbisa 1000 francs na jeu yango te mbisa 1000 francs na jeu yango te na ye mpiaka sikoyo nazwa charge wana ndenge ne. Ok, merci beaucoup Papa Ibrahim. Naïbi que mbela est commis, mais à la prochaine fois tu as na ligne vraiment na kuta bopet ay kozala malamu mingi. Merci. Okay. Merci et donc en tout cas bon continuez toujours à s'abonner à la chaîne YouTube Yabiso Podcast TV et là que vous ne serez pas déçus qu'ende tina cloche à notification ce qu'appuyer pas partout ali ba vidéo ba no rekomela yo kaka mamba bonde bozomona tani na zotambola. Ah nga basket ke ye mai oyo eza mai ya mvula te bosoto salite vraiment akosaka na kutu te nde awa tozomona bongo eza douche awa mai ya douche azobima na ntango azokita azokende kuna na se place touti ezokoya wana alors lipa soki ekoyi bana mike bayebaka te akozwaka lipa wana directement lokoti alia yango to mpe mbuma yango bekoyi ya lokoti alia yango directement eke koprovoke malade alors tokosenga vraiment avant que bakonzi ya leta baya chef de riba ko bongisa d'abord nous-mêmes bato tuzala parce que awa bougomès avant ndaka wate ministre environnement zalaka wate soki na zalaka wate biso moronde alors biso mo photos aller devant ya ko bongisa et ko za vraiment bien makasi pona ko batela mabota na biso to pe ko biso mo pe tomi batela et ko za vraiment bien makasi tane si bonamia artiste sa foko zolanga tane si bonamia fulu solo ya kosaka la kutu te en tout cas ils ont ça là vraiment mabe makasi ils ont sunga vraiment te alors to beti pena mbela ko ya topé ko yeba ndeni ya ko bongisa e kozala bien makasi pour que bino mo bozala bien e kozala pena kitoko makasi TVZ Radio T on se retrouve juste après merci. Donc voilà, na 4 kaka ya environnement quand on est au tambola toujours na commune à Kimbonte gende na Sabino na district ya Chango donc bana Chango et voilà na marché à Maba vers cimetière kaka ndenge zalaka toza pena nekonanga moko awa to sur la pe muke parce que azape mwana mabele sala pe musane peka awa ndenge zalaka mbote papa. Ouais mbote papa. OK merci beaucoup Yabiso podcast le kit awa na commune à Kimbonte précisément na Wenza Maba et comment on a d'abord Combo frère Francine Deke combo à maison FNL Francine Deke. OK merci beaucoup ndekonanga na mondo la boy c'est artiste peintre donc makamfoma environnement awa kotozali muzaka neni na bon environnement na biso awa difficulté à liboso vente penezate par rapport à nini nzela nzela vraiment bien té donc babiloko nyonso presque comme ya o matabo que sombo babiloko boye ti oluko futaka ba transport de retournement dépenser trop na transport ti kwa okoma aba prix obiso tozota a na obiso zoke ko somba na ba client bazoya vraiment ezobalanda ti donc problème ezande ya nzela nzela nde yango ezo déranger biso makasi vraiment. Voilà et comment on a pu boyer tane si ba maman kuna bazoteka ba poisson ba maman kuna bazoteka ba soso mais na sima nango wana cimetière bakonda bato wana et puis yo pe maison na zolo na biso nde to la boye na munoko na biso etali kotona na cimetière kuna mupepe wana sikoyo elo nini esala keno ezala pena bozala pena boye mupepe na zo pesa bino ba malaria et puis na ba typhoïde vraiment après merci vraiment au moni dossier à cimetière oyo eza cimetière moko boye eza na moment moko boye bakangaka yango ebeti jusque ba 5 ans après to komona ba ko fongola ngolo susu bazongili kokunda bato donc et na niveau ya l'état na niveau hôtel de ville to kaka keno eza déjà à vendre ba tekango déjà na niveau ya moteur ce qui moteur a kosala ba invention na ya mituka tout ça mais dernier temps to mona kaka boye ba kozonga susu bazongili kokunda na cimetière faut même biso pe déranger biso makasi mais eza l'état autrement le besa te pour nyonso eza ka yemo l'état c'est ça mais tant que ba jeune boko sala pe marche soit te boko ke pe ko luka pe moko ya autorité ya to pe pas chef du quartier et kozala malo mingi boye ba bongisa ba ma bazoteka place wana eza na salité ko sala pe na misala ndenge longo bani chef du quartier bokuta na raté po sola na e vraiment ba di quartier na biso ba lora ba bourgmestre ba mona na raté
Donc so moni lelo wenze oyo komi moi propre bobozoleka awa eza grâce ya mama moko ya député nde ayaka kosala musala moi mabange ezawa donc grâce ya mama wana di mama wivine je crois mama député wana yende mutu grâce na ye abwaka mabango ozomona awa lelo boye mituka ekomi koleka awa même bamoto ebanda kokota te mituka mike boye kokota te yosala mpena libulu poto mais grâce ya mama wana nde omoni lelo boye mituka ezolekana bon mpona kosala soit su marche moko boye wana vraiment eza pasi par rapport à quoi omoni ndeti biso ngi matiri tozawa eloko ngala lobaka eza moko génération ekoma bati pourquoi omoni babiloko babimisela o baindien o baya nango mpona bajeune congolais eza mpona kobebisa kati ya congolais mpona génération alobi bawhiski bajeune nyonso bakona bango afai donc génération nini oyo ekotelema ese revendiquer mpona marche oyo ya likambo songolo paka génération eza te parce que tous les jeunes baoma bato akwiti kolanda yango tous les jeunes baoma bato akwiti soki génération oyo ya 97 onga na yeba na entrée à fidèle événement où salama voilà ça va mais génération lelo vraiment zéro elo wezati. OK, merci beaucoup Ndeko. Démission ya gouverneur de la ville province de Kinshasa. Justine Ngobila Mbaka démission na eta ke Kinois ozomona ondeni. Bon. De ça la seka kutu donc là c'est vraiment omoni eza même papa nanda quoi ceux qui papa zo sa musala malamu te voire même bana baza certifié papa te. Donc yé musala na salaki eza malonga te o esalami wana boy ça peut grâce à Dieu pour nanga la CP nango et donc CP bena oui Kinbo peto papa Kinbo peto eza kombo ya maloba to mona eloko moko te et bon na sekaka awa na prince na biso kimbantiki apo comme na cimetière so kiti na seboye na école o ya nini ya armée liboso armée wana Kinbo peto imagine nini boleki wana maman na poubelle fulu siko Kinbo peto nde yango wana musala ezate papa tozwa ya malamu ya kokota wa kosala musa so pe to sepeli na ye asali musala malamu to sepela na ye so pas musala malamu te to sepela na ye pete. OK, merci beaucoup Ndeko nanga artiste na biki to kosola en tout cas bande kolanga vraiment bozomona bongo population ndenge bazolela balobi bosoto kutu ya ko sakana te bosoto za vraiment tellement makasi awa na wenze maba précisément na commune à Kimbanse que yo ça vraiment bien te bon quand de gars to bagino TV za radio te tozo kota to la sabino population pour que vous ala bongo satisfait parce que biso to za bana bitina na bino bino botinda ka biso to ya kapo bino bo pesela kaka ndenge za la mbote papa mbote venande. OK, merci beaucoup na moni hotelemi obe na ye pose termina mwana cimetière koto mai ubangi na hotel na obanga nini eloko obanga ezate oyo eza mabele na ngako. OK, merci beaucoup ya biso podcast kiti mingi tozolobela bongo environnement kaka ndenge ezalaka take vraiment mwana ya mabele to pe moko ya ba quartier na bosoto be ba mama koteka liboso ba bosoto boye est-ce que ça malamu eza mabe makasi po salité na nememaka maladi siko biloko kolia bazoteka mpembe na salité donc bo raisonner ka degré to obelela donc eza mabe vraiment makasi donc toza pena exposé na ba maladie belé donc eza vraiment malamu te. Ouais papa la biso be tout monde hotel bi ana mwana mpepeze uta na cimetière eza bongo ya cimetière obangi danger te bon soki tobangi so tokima wapi tokima na bango po so tobito bana kokima ka salité na mboka o to risque to la mungi tongo mobo ba tinyo so ba li suite toke na mboka o ba mona ke za propre so ba mboko ba tanga tamso za propre ndi na na ba site internet ba otangela nga Rwanda za plus propre que biso ville Kigali parce que nga congolais na ki ma salité na Congo na ke na Kigali donc na ke ko s'exposer na danger sur makasi donc ese ngane na biso population non to za non na esprit wana non pour makambo nyo so mona ba bazo ekizeka l'état na biso c'est mieux to ekizer l'état na biso pour l'état na biso azana ba responsabilité na biso population na ba responsabilité na biso le gouvernement na biso provincial ezali et puis hôtel de ville na biso azali hôtel de ville fay ba ndenge na osola na ba bourgmestre na ye po ba ndenge osala bourgmestre na quartier sana ba chef du quartier na quartier na ye azana ba chef d'avenue donc faut chef d'avenue nyoso azala na 2 ou 3 personnes ya avenue na ba tia propre na balabala ne ta ba osangana po na quartier et puis po na commune na ndimité salité ezala mais esenga siko na gouvernement provincial na biso tomba ok na ba parlement ba loi o ba kocha pour na ba motivation moko ya mike ça na ba bino modimi o monde ba salité nyos bo filmer wana ndetinga
nakokende place wana kaka nayebi soki na bimisi kaka 20 000 francs ya pamba nabengi kaka ata 5 jeune mobo nayebi soki kaka na 20 000 yaya oyo eza mabeli na bino na 20 na bino botya wana osoin awa au moins na minute salite wana edisparaître déjà nango bamiracle ya osala eza bamakambo eza nango simple mpo na kosala nango mpo salite eza bosoto et puis sachet ezokanga salite makasi mone poubele yango so botali yango base nango mingi eza basachet po sachet soki avandi babiloko wana ebungaka noki te ekangamaka na mabele makasi po papier na likasa ebebaka nango ezwi mvula ezwi moi omonaka ekauki so botie moto aziki mais sachet akangamaka na mabele mabe azobebisa mabele donc yango ozomona baréchauffement climatique surtout et puis bozomona partout bamai ekomi kodéborde bato bakomi kodinda nyonso eza babase ya basalite surtout biso na RDC salite komi lokola kindoki ekomi lokola identité neti so bobimi na prince oyo awa boketi na liboso kote ekole armée disali bomona fulu moko eza wana mata montagne boye eza na prince fulu wana eza na prince et puis pandi na boye eza ekole na église église bateyaka bato côté Saint-Esprit azalaka epo ekole kote bayedikaka bana mais libanda na bango mama na fulu akosakana te bakipanga na bango yango te donc eza babiloko mo boye oyo esala vraiment bien te esala bien te faut tolamusa vraiment mamakambo oyo mais bamusicien bazoyemba biso tozosalaka bacomédie mponga naza artiste comédien ntango misio ezoyemba par exemple nakotya miziki ndeti ya kobina mondibo ebinisaka biso makasi mais ntango tozobina na kati wana olobeli mpe likambo ya kobwaka salite place moko ya bien ezoyede population po population mingi bampesi na makambo batéâtre makambo ya bamiziki yango nde bawalanda da baplace wana so bamessage moko ya bien ezobima ebanda koyede vraiment makasi. Voilà, c'est une bonne idée. Artiste et musicien local baza pe batémoin pe baédikaka pe bato c'est l'éducatif alors bakoyi balongola pe nanu babolingo bayemba pe nanu bachanson moko éducatif bandenge bavie na biso bayilo kante bayemba bala epi bawera bayemba bamona ba 13 ans bilo moya bongo ezala pena kitoko makasi botie pe na salibote sur environnement kozala pena bien makasi bien makasi osala bien makasi bino pe artiste comédien aussi oui nga vraiment état artiste comédien na salaka ba biloko wana naza na ba sketch même on a koma et puis na tourna kango déjà titre on appelle ça je m'appelle Kinshasa na sketch na so landa ngomona Kinshasa azolobela population pour population ba bebisi Kinshasa après quelque temps ba bosanye ba komotuna mais moi so ya kitoko boye akomi boye ndeni et puis moi na sketch na Kinshasa azoloba na batu non bozo kamwanga pona ni pe botala nga boye pona ni bobo santé songa na komi salité eza bino mun bobebisinga et puis alobaki soki bozo bango te bino kambo wana devoir ya kozongisa nga ndenge nazalaki po yango eza droit nanga à l'époque c'était no benga bongo kin label donc kin label so babenga kin label po Espoir Salongo ezalaka vraiment coup de chapeau na président Mobutu Espoir Salongo c'est wana ezalaki soki Salongo babi na 9h nda batu nyonso mona bena bakangi batie so biso zala bana miki momona après 2h 3h dita so bimi na venir boye propriétaire osakana te mais biso so balobi Salongo ndeti lobi samedi ba maison efungula na ba 10h mto maison o azande 10h pa yo fungola OK tana nyonso fo tia soin panzi na o liboso na yo motiver mutu nyonso tia soin liboso lipango na yo liboso ndako epakolami ezalaki 200 mata 500 donc 500 so bakena bango bombongo Salongo yango wana ezala kosala musala te mepesa ne mbongo donc on sala ngati na pia 500 parce que yo tango 500 kasi yo kombola ngoti ya tiene na poche akia ko vana na donc Salongo ko mana ngo copie yango zo mona vraiment to de mereka na salité pour neto za so to conseiller nango moni fulu wana soki boye après 2 mois bo mona ngo mati lisusu olie kita soki musala esala mate donc ezala mabe makasi. Ok, merci beaucoup artiste Karanaya Outugoloba. Bon, ça vraiment d'abord Bissomoko, topé ming vraiment à lobby l'homme ils appellent très capital. Artiste musicien, artiste comédien. Kosa la moi rôle moko côté ba comédien, c'est le rôle moko sur environnement. Côté artiste et artiste musicien, bon seulement c'est bon on l'appelle à bolingo. Oh na c'est que côté que Lucas qui papa fiston non. Botepe sur environnement et qu'on appelle bien ma casque non banaki no moni denga zabo chaque samedi tout ça la Salongo on a venu pour nous soutenir pardon pour protéger population biso mon auto se protéger pour protéger bana biso et puis la famille et qu'on allait bien bon baka te fani sala boy on niclette sala boy non artiste comédien bo sangani bo sai manjonzing bo sali molo moko boye on a kill ils sont à la belle denga zala à l'époque et qui ne commence à lutter côté aux amours soins sur 4 coins quelques communes de au monde qui n'ont côté moi propriété mais ba commune mususu fulu qui ne peut pas te coucher bosana et ça la coucher TV za radio te tozo koma susu sika wana babi qui no fulu côté macadam côté église côté école
TV Radio. C'est tout juste après. Merci. Voilà, quand on a fait internet, il y a Bisso Podcast TV. Donc, en tout cas, pour s'abonner massivement, tu as la page Facebook, tu as la TikTok, et puis WhatsApp, et tout le conseil. Vous avez le numéro à moi dans le bon écran. Plus 44, continuons à composant au Belili. En tout cas, conseil, voilà, il y a environnement. Il y a commune à Kimbonseke. Awa nde bozomona boye nazali boso ya résidence auto benga bongo camp ya baumbu papa na biso mambo pe à son âme et puis ba fumungandu donc fumungandu bomona wenze ngando wana bazaki bongo moko ya ba commissaire aux zones à l'époque série ya Mobutu pe à son âme aussi kaka ni ezalaka a siko boso ya résidence nazapena fumu président Kene. En tout cas, beaucoup de respect. Et tant à Pessibiso, vous qui êtes sur la naïe, parce que vous, au besoin de Oyo, vous êtes à résidence. Mbote, président. Mbote, papa journaliste. Boni, bah, santé. Santé, bon. Namboka Congo de la santé, c'est nous avons battu les biso, à la Moussibiso, aux huit, nous avons appelé aux huit, nous avons mis les bongo. Tous à l'Arabie, à Congo. Dès que c'est un kimia, donc les balbakés. Vous même là ndako nazoli li pekauka nazana kimia ke ndako tona misuna na kimia te tona so bien. OK, merci beaucoup président Kene. C'est fou aussi à l'époque depuis ba kalaming te la awa en tout cas liboso o ezaki pena bopeto makasi mais à ma grande surprise population ba leli mingi bokita koto kuna parce que biso to saba na bitinda na bango kaka ndenge zalaka maloba o ya bango biso to memela bango et pas ba konzi ba mona yango salité vraiment liboso ya lopango ezo sala bino ndenge. Papa journaliste, en tout cas merci. Malgré besoin à pied levé c'est normal. Le long on a tiré la chef coutumier, chef de groupement na biso André Luzadio Montard Ndola. Donc Ndola Luzadio André Montard. Chef de groupement na biso na kata village ya Kimbantseke na groupement ya Mikondo. Chef de clan na biso Papa Monzele. Noko Monzele chef de clan na biso. À l'époque non le bana yaya bablo to vivre le ezalaki na ngote. Ezalaki te pona nini. Toyebaki mibeko ya l'état toyebaki ko tosa environnement mais lelo pena soko zui pena bao baye en tout cas pena botosa environnement ezala ngoti musoko za saleté na ndako na ye aza saleté tina libanda kolante so moni mutalati bien asukoli abimi okaza za propre wana za propre libanda za kwa ndako batie couleur mais na kati kuna ndo ba tombeau blanchi pona lelo opena liboso ya lupango na biso liboso pa ya chef de groupement bazaki respecter na Mobutu na tango Mobutu ezala kutu ba loi de zele ba Kabila baye ba Joseph Kabila baye lelo dana président na biso opena mwana mboka Félix akolinga biloko esalamati mais vu que eza batu eza mawa soki lelo prince oyo et Boukani Boy, ils ont grâce à Régie des eaux. Et puis, il y a bien, observé dans la banquita, Bissimbi, Batumbu la Rabangote. Qui sait que ça fait une année pour Ital Congo, c'est la prince Oyo, Bago Lugam Fumunga. Tama Lugam Fumungandu, Funga Sani, à l'obéli ma belle na ye. Bissimba Sani, Bafandi, Nien. Prince seulement ba fanta mike ba bengi lelo ba chinois na baya ko sala prince oyo ba luki ba chef coutumier na la so preuve ya likambo ko mo prince to telami awa terrasse oyo terrasse ta mazo sala yango ezali na terrasse ya Ital Congo après Ital Congo comme Ital Kin ba zipa ki terrasse oyo terrasse agi ouverte ezaki polele mutako sauter akena ngambo kimi mutuka et puis distance à macadam na a terrasse ezaki à peu près na ko ba même 1 mètre maintenant ba yeko sala yango bana no biso de boti na bana ya quartier pour moi nyo so bota na Kimbantseke aza muumbu moi za bota na Kimbantseke aza Kimbaville
oko empêcher te parce que les travailleurs ils appellent congolais na lebelaka ba chinois na batuana awanga na buma likambo na buma makabute abo pexi mwana ngazo libaya azo libanga pardon mbule ko beta pe ba nebo couler béton et ko simba et salama kawa awa na bisoka awa o ba yi bazali awa mbule beta ba chinois ba hotelanga te mananda et kendaka comme lelo oyo bati ko tromper président Félix ba idée oyo makanzo président Félix azana mpona mboka biso moko nde tozo ko pesa président Félix maboko tozo ko tromper ye tozana ba buzo ba moko boye coutume kotika la coutume même ba que la terre sur la partie en l'état c'est bien beau mais bon toto na ville Kinshasa bon toto ma partout bazana droit régissance na bango tona pouvoir ko lebelela ya mo lelo comme que eza comme ça des zones tolo ba bourgmestre eza la soki nani eza nani azo kata riban tam suna compte nani ozana droit na te lelo tala foule mutu tozaki na idée na passer na psa kimbangiste tolo ba photo que na la police to peut sa plainte mutu to ko boka foule fo ba kangaye ya kimbante eza ningungi ni so ba typhoïde na bino ni malaria mais lelo ko la na ndako boy foza na musike bangungi baleki tala foule tana ba tombola so foule tracteur tango yaki awa bongisaki a dégager que foule nyonso tina se vu que bato balinga musala mbongo ministre ya ba ministre banani non ya environnement to sala la presse ota makamutela makadam so ba pesi bango mbongo et pas président gouvernement ministre fond devoir na mozani basala musala ndenge mukonza mboka asengeza mibeko so bato si mbeko le président okanga bango ali Félix abi ya mutu mabe abi mabe nani ya boye pena ya boye liboso s'il te plaît liboso nani ya propriétaire foncière de la ville de Kinshasa chevalier de l'ordre national de Léopard Fumungan liboso le pangu na ye ata respect za na bato te papa to bok toto na ville de Kinshasa to bok toto na Kimbanseke mabela mbantio eza ya biso biso to na pouvoir mais pour comme ça pouvoir na bela biso te c'est nous ndena tela mozanga na gouvernement otaro eza ba moloni eza la ba Antoine eza ba Zola eza ba Biba toze belé on ba chef de village eza biso et biso to la pouvoir ko loba likambu pesimi même prince ba sala ko yepa na biso ko pesa ba droit coutumier to le bela makamba prince to bisimbi na so pa bazali bino zo ko sala biloko pour na sentiment ko sala pour na sentiment ko sala posa l'état ko to sa ba to na ville Kinshasa te président benga biso poani ato sa poani donc président mayele te atanga taza zoba donc bino ne mdo yana ba pesi ba poste ne boza mayele ko le président non yanto le baki ba chef coutumier to zo ça Félix na deuxième mandat na ye to pese chance makambu ya ko sala asa na gouvernement o l'équité soka mona gouvernement zo bata sika bala mo ko effacer ye quand il est tenté effacer pour ya za monopole na ye o eza soni liboso na biso lelo so ba paibe otala biso ba otala cimetière na Fumunga ta ba otala boy to sona la police azwa devoir ya makambo on ne so boka poubelle na ye awa comment ne ko kangama afuta ba droit eza normal bete so le mabe to bien mabe mais to zo linga nini ke to la vision ya président de la république o ya zana yango biso be chef coutumier sani to pesa ye maboko la ninga papa o eza mabe archifo démagogie ba typhoïde ba infection mayo soko zu terrasse oyo ba espace oyo nde maza soko yebo ekoti arrêté zonga kati na sim to la bane be na lupango to la bane quartier belé donc population à président Félix basé belé côté oyo balekanaka pa na biso ato tikela bango espace ya balabala po balekanaka ata besoin de travail wana d'infection maladie yango ezo ebele yango na papa moni ke gouvernement oyo ezo ya sikoyo esala effort bapesa mbongo ekoki na service etali esalaka makambo ya nzela so basala erreur bakangi bango basala biso nzela cimetière awa bapopulation koma ebele biso bawumbuko topesa bato mapango ebele me barekonetraka biso te
tozwaka peut-être qu'au fin du mois boye boye ezalaka nango te mais esengona so nini tomona population ya Kimbanzeke, c'est-à-dire bato oyo biso tobote oyo Simon Kimbangu azalaki prisonnier na Lubumbashi avant 1934 ayaki awa ayo rendre Mfumungano non après 1934 ba 35 ba 36 ayako rendre Mfumungano visite abina Mfumungano ke mabele na yo ekoma ville ekolo nyonso to bayofana mabele le tomona yo lelo journaliste oye cameraman safu diangani ye wana ye ozomona ke eza plaisir pana biso fona ndima osala émission na bino donc je pense balozo solution full oyo faut ezala écarté faut le voir surtout président Fumu excusez surtout comme on a vraiment eza liboso ya etelo eza pe liboso ya église mais église armée sali ezali awa église Kimbangu ezali c'est l'église Kimbangu ezali awa alelo neti ba passer ya armée sali hein baza kimete solo kota katikuna voilà c'est le côté tikuna yo muto boka matite oza mondimi yeso le bilin bongisa liboso sika na yo avant bongisa sika ya mutu mususu de yo zo tika ndako no comme le pango na yo ozo za fulu na yo ozo no tsena le pango bato mususu est-ce que c'est normal est-ce que sambela est-ce que ba congolais pena ba sambela ya ba congolais penza ba sambela toko sambela oza kana maloba ke to sambela mais au fin du cœur na bango ya ngoni nzamale wana Samuel pambolela ngai mwana lebota GC tango pamboli mwana ngana koyebisa mwana nini amona mwana liboso ya GC engame mobali tala mulai apusanaki de papa pamboli nzambe Samuel natalaka parents ya mutu te natalaka kati ya mutema ya mutu kosambeleza parents te ezali kati ya mutema ya mutu kati ya mutu donc tout le monde sambela ba passer soi-disant ba poke soi-disant soki banani eza apparence l'apparence est trompeuse. Les apparences et non que les abonnés à 4. Pour toi, la famille moulin, ah, les quand la famille moulin, ah, ouais, les églises, les abandons comme bateaux, les abandons, bazoteka, bazoluka, bandérini, bagongo se produire. Les maisons là qui n'ont pas tout ce qu'il a. Et la maison là, balonné se produire. Na ba mupépé ya. De comment faire un ndap. Yamoni ba polo ye, malade belé ye. Ils ont facilement bantico de ces lébi. Tu as vu un docteur, Kalamobutu, tu vas comment comment qui ne se va coller, se va compresser. Ezagi, ni le mot va ya awa. Va coller, se va coller pex. Au lieu de service de gêne, comme les autres les cana awa, azo pomper. Oui, avion, ils ont les colos, ils ont pompé pour avoir un microbe. Et pas président Félix Chilombo, Fatih Béton, Nana Likia, à Rozok Sabilo Kona, tu peux c'est temps. Surtout, nous avons fait la bonne mission qui bagisse. En tout cas, on a bien bon matabo qui t'a beaucoup caillé. Attends, il est beaucoup beaucoup. Merci, Fumu, tu joues un peu levé, tu joues un matin et belé parce que ça n'a pas ramené aux sala. Maintenant, pour le mois, ni les autres angles. Mais il faut le point long, c'est l'État. Et la population, l'État. Si on a le long netinga, on a sensibilisé, on a côté de nous. Si on a un différent, on a foutu un bon, faut le long, c'est le long et kende wapi. Et kende wapi. Donc l'État continue à camion naie, jeune naie, et y a un gouvernement, et y a le long fouleux. Tu le lo, na connaît le bien les boules comme. Na lobe na passé na émission internet na loba na bango bien so ba sakani ba kangala bango ngati poza devoir danga na ko buka prince na kindoki na biso ti cimetière bo sakani pe banda ko nyoso pe kwei nango gouvernement ko na problème osani na ko buka na ko buki oh papa eza pas c'était oh bon kisimi pona ko kisimi za mabele na makazo na luzibu na tondo langa na solana ye elo nezani na 2005 to lobaki makamusu na David Matadi Kibala président de biso national ya ville Kinshasa ba chef coutumier oki to lobaka ngo na bémission et salamate ba mona to ba mona te bon siko eloko nezani papa soko sakani ka voto ko mars okomuna ngo président wana pardon fumu wana bena pardon ba yebika okanga batu Baby reçoit chef coutumier, quand on convoque le chef coutumier, illégalement.
illégalement la police illégalement tracasserie pour rien moto alekana te motuka telema te mola mobali atambola te bafanda kirite oyo bango bayebi yango wana bongo bamakambo fulo bamakambo ya balabala makambo bandaka bato soki polisi abengai na respect atuni ngai document soki eza na kolakisa ye soki eza te polisi aza na droit koteya nga mbala nsima atambolaka na mokanda na yo carte électeur na yo enoke maboko akangi moto pour okende ti na justice moto asali eloko tatala ti kasi kasani pour okangi kaka mpo na sentiment ezalaka te papa tobongisa nde environnement Surtout ça. Donc vous avez environnement. Ok. Merci. Donc là c'était Fumu Kenekene. Donc pena bomondi bongo résidence ya Fumu Ngandu. Donc Fumu Ngandu personnel. Donc yazaki bongo moko ba commissaire zone. Fumu Ngandu azaki chef de groupement. Il y a village qui pensait à groupement Mikondo. Mambo mwana na ye azaki commissaire de zone. Oyo Mobutu azwaki ye pona koma Fumu Ngandu. Mais lelo bon totala ndenge makambo ezokendelela bawumba tika su na pouvoir te towana yokati bawumba baintellectuel baa te bazali ebele so balobi na topesa biso bato topesa bango bato tokopesa ezala na matandiki bala ezala na mbinza ezala na wapi ezala na lutendele ezala na kazangulu ezala bawumbu toza ebele oyo batanga bazali bangalema bazali bato bazali mais tota na députation so bimisa bawumbu bokosala mpe faveur mowumbu azazwa te aza mowumbu bolekisi eti. Merci beaucoup. Là, vous parlez de la nouvelle. Comme ça, français. Voilà, donc là c'était Fumu Kenekene, Autiko décortiqué. C'est tout même pour l'environnement full haut, vraiment, il y a camp, village. Donc, village, vraiment, il y a la carte, c'est grâce à Bango, ça battu, gratos, pour que la population ait la main, pour vivre. L'État qui est dans la maison, la boutique, impôt. Mikanda banili bongo biso to benefisaka na nini boutique na ngamo kutu baza senga mikanda ofuta te to benefisaka na nini wenza ngando wenza neza wenza mboka mais to pesa ngo gratuitement to benefisaka nini nana muhubuli na sala na wenza ngando ezela Pascal ezela ya Ferbois ezela Mabutu ezela na Bakwanga partout muhubuli na sala to ma ilete bazo kama ndeko na bango toko bongisa likambo awa bon on allait bibeme na bawenzi. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, très cher internet, chaîne YouTube, il y a Biso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. La confiance à Bozo Perception. Puis, n'ayez Bozo commenter, commentaire ça, ceux qui t'ont Bozo liker, Bozo partager, vous comptez toujours, pour s'abonner la chaîne Nabino Molinga Makasi, il y a Biso Podcast TV, il y a Ngai, il y a Biso Nyos en tout cas, et qu'on a la bien Makaska, Nenge Zalaka. L'environnement, Kobongisa. Pour traiter quartier aux alliés, avenue aux alliés, topenda aux apena, qui tourne makasi. Au moins salité, il y a un ben diable, même nanda kusoko za salité, mon lili est ben diable. Alors tant que ça mon peto, mon père aïe aux opes ça, azala besoin. On peut se mettre à combela, tant que ça coponayo, amelima a occupé coponayo, moi c'est le mot boye, à cause de vraiment na SMT, on appelle SMT parce que vous entretenir nda kuna bien te. Alors so bon sanda on kitoko bazala satisfait les andermo pena quartier. Les andermo pena avenue matiti boy pena poubelle yango pena te alors ceux qui aussi poubelle boka yango esika elongo bani et puis l'état ko ya rozwa yango akene ko boka yango esika sengeli keno boka matiti. Kozwa matiti te oboka yango liboso ya ndaku, kozwa matiti te oboka yango liboso ya lopango, lokola kozela pe l'état te aya kolongolela yo. Parce que l'État là na venir na yote, l'État là na ndako na yote. Yo moko là faut ko protéger bana na yo, ko protéger foyer na yo, ko protéger pe quartier ko zala bien makasi. To linga vraiment te bosoto, to linga te malaria, to linga te typhoïde et beta biso ko zapela bien makasi te. Ya ba mo lelo to kitaki précisément na commune na Kimbanza ke to le bela bongo
bosoto bomoni bongo fulu partout sikoyo bamama bazoteka biloko kolia eza pena kitoko makasi te baneni ya kobongisa kozala bien. Voilà, et quand votre humble serviteur Watakini Fekate, le lion de la presse congolaise, toujours en mode Exode 14-14. Je remercie donc les trios à partir alors de les trios donc bonne année Nabilo parce que toujours continuer. Bonne année Nabilo kaka. Pourquoi pas remercier mon vieux Charlie Wayingu, il y a Maman Coco Machatima depuis États-Unis d'Amérique 001. Pourquoi pas remercier Maman Laura Chi, Maman Yabane Bele Moutala, la livre sterling, na dollar na poche kaka ndenge zalaka. Je remercie aussi mon équipe technique na Sima Camera. Il y en a qui toujours l'artiste Coco Safou, sans oublier aussi l'artiste Midika Coco Midio. Donc je vous salue de loin, sans oublier aussi maître Jean Fouma, en tout cas il s'appelle Kitoko Makasi. Ma confrère nanga, ma conseil nanga nyonso, il y a chaîne Yabiso Podcast TV, toujours ensemble pour que les ingénieur Toba Sadika, Biso nyonso en tout cas, que vous appelez bien Makasa Nengezalaka. Les amis de Watakini fait 4 par le calamité, pour s'abonner massivement, pour liker, pour partager, tout ça la page Facebook, tout ça la TikTok et puis na WhatsApp, vous avez un numéro de bande écran là, vous savez qui sont comme Makas, plus 44, continuez numéro Bengi, ma conseil à vous avez partout pour retirer la vidéo partout fait au parce que on est ma solo car merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu to pesa na kolo. Bimisanga na mulili o pesa lilo boy pelisa mwinda.